Awa siko toko embate. Pour rouler, je sais mais les sifflets soit cadence. Ebandagawa. Yango Ebandagawa. Ebandagawa. C'est just Mr. Abidal News. Voilà. Allez nani. Allez nani melisible. Oula jamais les sifflets. Allez nani melisible go. Oula jamais les sifflets. Nana melisible. Oula jamais les Michel sifflets. Mbeza, nana melisible. Yoga yemba Michel Mbeza, les patos silencés. Michel Mbeza, mon banquier. Bonjour, cher internet, bonjour, Mbote ya Trona Balandi, Nabiso HD la Congolaise, émission Nabino Yango, article 15 autres Lobelaka, Bawe Etali, ba jeune de Brière, ba soldat Makasi, ba bosser, Yango Tokomi Awa, na établissement Bandego Nabiso, Tolo Belaka Rassi, Totuna Emi, Tuna Ndengeni na Vivaka, Boulot na Ndengeni Elekaka, sans plus tarder, restez toujours branchés, vous n'avez jamais déçu. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment on a mon frère? Comment on a Jogostos Gucci. Jogostos Gucci. Jogostos Gucci. Tout le monde est Jogo. Oza Jogo papa. T'es là Jogo na tika na balle na ngoma na boucher na lukambo na boucher na msala o. Papa on nous a eu. Ouais, c'est ça. Azalaki Jogo mais atika na boulot yango akoma na ko koteka ba ngombe bataba ndeka bomoni. Bon Jogo, pourquoi sikoyo otika na msala ki balle tandis que balle zo futa makasi ba millions dimo ça na msala o. Balle est bien. Papa na beta zo choc. Ça zo choc et mérité te na ba beta zo balle. Ba genou mbuyenga, cheveux buyenga. Moi on frappé ballon avec soutener. Velanga mon anzambe wizi dina fikenga ke petit nanga ya kota kimenga. Alors yango pelelo et ça la pelelo pour la kimenga ngo etaba ngombe tiji poulet ngombe bien ngula bien on peut bien na ngo pe sava. Pano monika na nzalbu. Ouais, binomo bolandi bana monde entier. Alors ko beta balé bon. Nde mangwe ya la kaka banzu choc atiki na mamba bala kotine mamwe misuni pelelo mamwe misuni ngo ça va par rapport nenge yo mone là et foot vraiment ça va vraiment mais ça veut qu'ils ont mérité ça va ça va ça va c'est que bien et alors les autres manque batu ba banga penga na musala o pour la boulot les autres na mon côté place belé ba konza mboka pour la boulot ça va vraiment ouais boulot ça va en tout cas c'est ça l'homme doit se battre hein. Article 15 mutaroli ase na mutokinaye toye kola ko péché ko buka ko lona tango baboti baza donc c'est ça bon ouais yango bon mbota trop solo ngozo formation ki menga eza musaka kitoko luka vie mwana nzambi okute na magasin talaka yomoko zoa ba misuni omona veut dire ngombe belé ntabe belé veut dire ba grand joueur ba eliao donc on a une formation botika ki yanke boya bolu ka vie mwana nzambi a former bino ndenge jogo lelo bomoni père de 3 enfants on s'est retrouvé donc kitoko na kanti minga kolobete et puis bino ba client boye ba kolera mingi nyama fresh bolia biliali ate luka boucherie na magasin okuta boucherie misunya fresh ba bomina battoir au le vétérinaire atali bangomba nzela bolia kate eza ba vache folle vétérinaire azotala te on a boucherie ba véritable viande sikoyo ndenge lobi papa pardon ndenge lobi que viande fraîche différence c'est ça ben ba différence que ngombe o azala maladi ngombe o azala nini différence en weza ndenge nini ah merci vraiment monsieur le journaliste batoazolia bilialia ngombe ba bomi vétérinaire atalité ba vache folle na ba balabala ceux qui makambo zaki bien nde bato fo kanga bango pour vétérinaire azate bazolesa bato ngombe vétérinaire azate bateka moins cher akotika ngombe ya bomi ale yango moni ba maladie belé ba sucre libumu mutu libumu zo gaya po bilialia luka ngombe na boucherie place uti abattoir na ntaba obi adresse na balabala ba bomi ngombe oke olia ngombe ah mitali bino bo luka boucherie musala c'est musala
Merci en tout cas boucherie MM Moussala c'est Moussala wana ezalaka ka père alinga ya bakisa moi opis muke na mambongo etali tozongeli sko Strot Jogo Strot Jogo ancien Jogo ndembo pe ezali me habité bale moi kokoso azongi na yene na kopa misuni pe zo futa bon Jogo depuis quand vraiment bani Moussala ngo boulot par rapport nango moi qui a 5 ans par rapport même Moussala qui a 5 ans Moussala on a remis là pendant 5 ans non, par rapport à Tika Bali, en 2015. En 2015 on 5 ans vraiment. En 2015, 5 ans, 5 expériences vraiment donc à Lamba. Donc dernièrement, avant Naya, Awa, les kaki, na mekaki ngamo le boko en tout cas, yango vraiment bien ça. Bana poto moi vacances soit nini établissement MM juste na kitamo magasin boya wa usala malamu. Bon Jogo, balobi bino pe awa oui bakoki kobenga bino pe soki fête soki manifestation boya pe bo salam somme dans na besoin na bino bo sandeni to sala vraiment c'est vraiment to na posa na biso neti pole on sala ngo boye yeke ilemba ko longa bengenga na kotikeli na lemba yeke soit les meilleurs contactés et abengi biso ataza wapi tokena tina ba fête ba mariage to sala musala on tumba ngome tumba ngolo tout pour les maillots pour le bâti on a le muke car tout ça la misala na partout déjà tokenda so benga na kena na sala boulot zongi na ngai na mi barbecue na ngamo na sala barbecue na ngalo kena normalement par quoi boulot les alira ouais ya boye sala tetala to sala na kitambo magasin mais mutabengi na lemba abengi na lemba pour ça ça me souvient en tout cas et le baquet il y a du sérieux il y a du boulot vraiment bon Strot Jogo bon ba risque oh beaucoup tana nango na boulot oh moi risque ninga sala ka risque ni beaucoup tana nango risque oh to uta nango na musala oh eza ke akiem su bazala relation na ye e biso par rapport na ye ke mpesa na bilo mo ta neti 2 kg tabac pe biloko na ye akela on peut boyer apesi pe mbongo te mbongo pe et perdre biso mais to yebi par rapport so ma biloko tanga so biloko mona ya souté on risque to nango mais par rapport à boulot to nango normalement risque ra ngona biso ngona muta ye tela biloko na peso mo lobby ibela un peu nous salon de son bénéfice de la mingi on va prendre dans ça le bosso ça bien aussi peut bénéfice ça bien mais le cop on peut et béba par rapport à choléra virus net notre le bosso to teka ngo souti so la c'est comme un bon par rapport à nous avons 50 000 à quel on peut libérer la ya souti donc ça a été au moins là pour faire des bon la biso musala moi parce que ma ville au pays exacté nous moins risque mais on a par rapport na auto que ouais risque yango wana lobby risque bakutana nango yango wana bon à propos pe ya conseil nino ko pesa pe na bandeko msuba Jogo lokola yo batika pe bale bazo bakalo roi yo ba choc mais batika ba vanda ba wana mitso ba koma ba mandian dans mambo ebele comme conseil na bandeko msusu ba sana mubulu désordre ba boulé et le sala te ba boulé et le ko la ba lokola man conseil nyo ko pesa bango bazana pa parler et ça ndé conseil za boy moni na kini so bo de bruto se retrouver te ba bengo mandia ko senga pe chaque fois pe mto lemba yo ba jeno ba la posa lukama ya wa ba nengo se patre ba ba nengo lukala po mbongo lukama male mona ma yotra 100 francs mais boko la bon si ya boko la bana kala mbongo 100 francs la pour yo jeune olongo lukama mbongo te po so ba ninga o sa ba ninga mabe po boto la pour la mbongo alors mbongo lukama male so mbongo male mo se retrouver ndi yangola ma ba jeune trop o ba ibima boulot te ba wa za boulot na pesa mon boulot ba sala musala ne mo nza malobi ko lu musala à travers le peuple na bo alors bato batika bambuyema ya bunara ya sala wa débat ko boto la ka alors que boto ya bien te ba se débrouiller au débrouiller ça bien le peuple boko la ba na ko débrouiller alors que boto la le ba kanga yo le ke kacho que prison famille ba luka mbongo ba boko la ba luka mbongo misara ça bien alors qu'il faut se battre au jiba le ballon doit se battre alors que se battre ne yango la ngomoni ke ba jeune botika mabe bo ya la boulot boulot pe ça là Toujours qui est là moi que citer mon frère moi numéro na ya contact so ba oza na besoin na posa na yo ba liamba goûter moi musuni ya loboko na yo ningo sala moi numéro na ngeza 081 988 29 28 alors numéro na ngwa o za mama za posa ka tala musika abelinga ebisinga ke na place mo boye yelanga itaba yelanga soso yelanga ingulu
au moins inde pesi yoza na oyela yo yango par rapport les aides. Donc numéro yango wana ndeko apesi na yebisa ba oyo baza na besoin baluka balia on a fête anniversaire dans mambo belé ndeko ye wana apesi numéro na iso bobengi bango baza dispo bakosala bino musala kitoko donc place nyonso kozala quel que soit ou api fête nyonso ata partout donc soko bengi bango bakoya kosala yo ezala bien makasi bon ndeko nanga moi liloba pona émission na biso article 15 au moni dengo ndenge nini article 15 na CP nango par rapport que non yeboy na c'est attendez que normalement na kuboya boy na pesi na rappel le roté mais voyez car na ça article 15 pour nani tous les jeunes aye ba ko débrouiller on peut ça mutulelo boy valeur na vie so se retrouver et da passe na vie na yo donc c'est pas une émission et la première fois té ils appellent nga moroté ils abattu ils a presque ba o tous ba luka mbongo ils a bien OK c'est pas une émission et ça linga ma bien boye linga brisquement na ba écouter que émission boye linga buna continuer maloba mais boye linga brisquement entraîner nga musala pe la moni pe osala musala boye pe mbamo ko la question na bon répondre encore peut-être que boye appelle lobby mais limite nga qui reste l'émission pour et ça peut bien article 15 vraiment ça va ba tchabino poids et permettre que bino peut se retrouver mais c'est pas vraiment l'émission et ça la m'a bien vraiment ouais nengo lobi to se retrouver pour te biké to sana ba Des d'Eric Amani Des d'Eric Amani à Londres mutema ya maman Marie Claire donc en tout cas yanganda ba mote belé ska bozali donc na biké ba soutien ezali ba HD la congolaise yango wana Espérance et Bongo donc on est en direct aux États-Unis en direct aux États-Unis HD la congolaise yango wana soutien na bino esa malamu Rachidi Assoumani mon frère Djogo Dora, il m'en a toujours en avant, ma jumelle toujours. Donc, Tozali, Mote na présent Fumu, mais c'est en France, donc Mote na Bobo Moussouka Logi, maître, Namuninga na Jacques Moukoma, 20 ans d'existence et Salamate donc. Félicien Sanga, mon oncle privé, Azara Pemé, la papa chéri Jibé Piana Motopamba, notre leader en tout cas, Bamote Belé, Maman Pasteur, Maman Bouba Maloulou, merci maman pour notre prière, merci vraiment, Nzambeya Sunga Batela, Béni Moussouka, la princesse de l'éternel, que les bons dieux vous bénissent en tout cas dans ma prière, dans ma bonne délit, merci beaucoup. José Moupata, Yaya Nangamoko, Moutemaya, Papa Moïse Moupata, Bambote Belé, Massananga, Trésor Mangasa na États-Unis, na pesi Bambote Belé, Tigana Panzu na Angola, na pesi Bambote Belé pour nous rechuter en tout cas. Merci, dans le monde entier. Bozala toujours branché, Scott Djogo, en tout cas, na Tikio, vraiment. Naïbi qui a fait numéro, on peut s'agir de Naïbi qui à la prochaine pour au monde en Abisso. C'est peu évidemment, elle est bien. Maintenant, je moi avec le moment où il va s'appeler le lobby. Attaque coopérative, mais avec une vidéo où il y a place pour il y a. Surtout dédicace c'est ça, bien tard dédicace c'est ça la bien. Et c'est peu évidemment où on a vu notre boy. C'est peu la maman surtout balinganga. Na over balinganga te. Alors que pour ça kimia, il va ngala mtumno mo ba mtu pesa lelo musala o lelo baba ngaguchistos. Molanza mi wizidi. Maman sana tuzala musala bango bashaba gole. Ya Jean tout Afrique Dali toujours na musala oyo et mekte le to se retrouver na boulot oyo ba maman na biso tout ba boyenge ba père na biso boyenge alors que na musala oyo permettre to sala musala oyo c'est pas mingi na bino tout ba na moka alors que nous na ngami sabuna bedi o ka kimi boulot yango na sala et ça ngapé bien merci beaucoup la bino ba journaliste na ndenge vous êtes la bino boya boye nzambe mapa mo la bino ko so na meza pe bien merci en tout cas merci à la prochaine vous a toujours branché scotché. Bye. Rula sa papa na bango. Rula sa sali suwa. Bateli yero bana zela. Rula sa sarata bares. Rula sa papa na bango. Rula sa kisara dubu. Rula sa plana dinanga. Kiya menala banda janini. Rula sa bisanos. Ya mama comment. Awa siko toko embate. Pour rouler je sais mais les sifflets soit cadence. Ebandagawa, Yangwe Bandagawa. Ebandagawa. C'est Just Mr. Abidal
Nani? Ale nani?